ntambwe Eliezer. Yo ntambwe Eliezer. Eza la mbala ya suka soko sakani lisusu ton sa chargé na yo. Oui. Mais que monsieur Eliezer Tamboué met sa langue dans sa poche. Les députés sont dans l'époque ya kala. Ya marché soko yo ki députés sont senti que vous êtes député. Est-ce que peuple congolais tourne la ngai ntambwe Eliezer. Yo ntambwe Eliezer. Est-ce que peuple congolais tina ki okoloba makambo yo rola député ça que OK yo ki kota peuple ki koloba est-ce que yo peuple mtatina ki okoloba makambo suki Fernand de Coliezer et puis si yo de Coliezer ata même yo combien ata même atana c'est à soulier na ngai keba lapa honorable Vital Kamerhe nengo lapa libela mama na yo soki bakati mtonde ya yo italioni soki mo sino yebine bakata mandefu na tondeuse te est-ce que ya faute ya mama Amida soki mo sino yo ayebine bakata ko mandefu te eza libala kaka lelo otoyebi na biso soki libala ya rideau soki anine tali biso te Et Eliezer Tamboué à sa zone fils que 10 ou 15 minutes ya ko soa na honorable Vital Kamerhe boye. Je ne pense pas que qui chance wana anga tenir ba propos à tenir wana. soki na ba français na yo wana tengama wana ekolo yo tanga déjà na aja kimkolo tozongisa yo na ba de l'école na osomela yo ba livre ya grammaire oyo ko la grammaire oeba ko sala accord oyo tozoko mona tomoni pena ke député oyo tozomona ba député tozomona na ba député sacrément intellectuel Zali déplorable pour la RDC kozwa ba député moko boye sans charisme sans élégance n'est pas Eliezer Tamboué. Parce que aux anano na balakine belé sur le plan français. Na olobata même ata lingala ozoloba kaka mabaka munyoso ali kukuma. Honorable oyaza makasa sala kanini asala ka proposition de loi. Ozana capacité à usala proposition de loi ozoko kateko comme français te ozoko kate oloba français. Omoni ba conséquence ya otanga na Jacques Mkolo. CPP TV officiel. Bonjour Kin Maboke, merci na confiance pe na fidélité oyo. Wapi bo mesa ko pesa na ngai ndeko Geti Samba. Tika na pesa mbote na sima ya caméra na trésor ndinga ya ba trésor oyo wapi. Tozo ndingaliser déjà mokili déjà to bandi ko ndingaliser yango Geti Samba comme d'habitude. Sur la boso ya télévision boye na lobaka makamu oyo eza vraiment important. Naza bongo na temple du savoir si je trompe pas ya temple de vérité ya Vital Kamerhe oyo wapi ba ya diska mosenye na bango ba manula makambo oyo mwana mboka Eliezer Tamboué alobaki mais pour la ça commentaire vraiment mingité na osepela tozonga na régie batela biso na nous vidéo ngana bino to ça non analyse est-ce que makambo ndeko Eliezer alobaki est-ce que alobi aza côté bien alobi makambo eza nzela na oyo bango ba koloba bafani émission oyo tokomeka ko juger na banda tolanda. Moi je ne sais pas. En tout cas, mon vieux VK, au moment de la publication à la photo à bozo sale, je ne sais pas ce que ça vous apporte. Mouyambo n'a pas de femme. Il a fait autant de temps dans la prison. Yo mona photo na yena moi c'est et comme ini. Franck Dion Wazana moi cité. Hein? Et c'est un Jomi Dongala, abala ko tout monde dit. Non mais attendez. Tout le monde a quand même, moi, c'est un jeune Jomi Dongala, qui organisait ma conférence de presse, Koloba, Koluka, droit de l'homme, ainsi de suite. C'est ce que votre femme devrait faire. Je le dis, j'ai mal au cœur parce que je me demande. Ou bien c'est parce que dans stage, il y a que Nano Kota Bolo, Kota Mbala, Liboso, Kota. Qu'est-ce que ça vient faire là? Mon vieux VK, Nalobi, Ezosani. Etienne Tshisekedi, Kanga Bango. Tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin. Jomi Dongala, sa femme qui n'est pas congolaise, aza italienne, Mundele, azati kotambola partout, biso oyo, eza muke mukabengi bino, ndeko Eliezer boya aw. To sali, basali plan, conférence de presse, défenseur ya droit de l'homme, basali presse, azati toke ndengwana, kokende kokuta na batu boy. Ya moi si musala na yeka kozwaka ba photo ko publier. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça vous profite en quoi? Même batongo bazotala, bao bazana walungu, bao bazana bukavu, bazotala sikoke ya trésor salemato, batu nyoso bakanga, ezala ba muyambo, ezala ba Franck Diongo, ezala ba nini. Tous ces gens là bakota na ba maloko, ba jekoko mulumba, bango bazaki na basite. Bazaki na basite. Ou bien eza komemela biso makambo ba musicien, je ne comprends pas parce que on
compatis nayo pour l'état de santé nayo. Et quel est le message Merci Nabilano surtout bozili bakuya malamu ya kolanda élément ya mwana mboka Eliezer Letambo député national ya mboka oyo Congo démocratique. Bonjour. Bonjour Ndeko Geti Samba. Bonibino. Très bien par la grâce de Dieu. Orobana ko se présenter Moromoko malgré tout ba bibino déjà comme mot rapide. Ah bonjour Ndeko journaliste Samba. Ngai komona ngeza Joël na Mulinda. Membre Temple de vérité ya INC soko luki vérité bosolo ezande équipe onyo sozo mona awa. Donc na ose bolo si mamiko na ono maboko pour saper baninga oui. Bisonde équipe oyo nde e paraphrasaka onyo so base zoloba. Onyo so base ya INC ezo imaima okutango nde chez biso nde ba porte parole na bango communicateur ya INC sur le plan national. OK, merci au PCP Ndeko présentation rapide. Merci Ndeko Geti Samba pour la parole. Nga kombo nanga Eric Bofangi. Il y a temple de vérité à INC. Bisonde to simbi na minute de communication à INC Mobimba sur le plan national. Donc devise na biso ezali Vital Kamerhe ou rien. Ce que simbi Vital Kamerhe automatiquement au simbi temple de vérité à INC. Merci déjà voilà. Simba Vital Kamerhe. Déjà ba simbaye présentation rapide. Ndeko Geti Samba. Asepeli mingi lisuko kuta nayo. Très bien. Biso tozali temple de vérité. Temple de vérité zali place ezali o ezali place ezali uniquement pour na ba valeur. Biso défendra toujours o ezali ba valeur. Cause ezali noble na kati ezana valeur ndo kuta ngoi pa na biso. Oyo ezali banti valeur pa na biso to chaka ngo côté yango moni biso bana mboka oya solo ezamba biso to kutana yango to ye awa pour to kabolo bebo solo o kakabo solo ndebo solo. Et au sein de bon plaisir, tous les gens qui kuna to sola, ne kotolandi image ya mwana mboka Tambo Eliezer, ngaina bino, to ça lecture nini na no pa na yo par rapport ba dire ya mwana mboka. Ndeko Geti Samba maloba ya swandiza Ndeko Eliezer. Non, ça député il faut. Bon député c'est-à-dire au moni lelo ba obenga honorable excellence. Ce sont des titres qui kilométriques, encore des titres honorifiques. Par rapport à Msala Mutazo Sala, c'est là où on l'appelle honorable. Mais tant que déjà honorable, à comment kende naba bêtise, à comment bunganzela. Bêtise à l'objet. Il ne mérite plus d'être appelé honorable. C'est quelqu'un donc qui est peuple les lois ont regretté choix oyo asala ipanae. Il y a peuple congolais. Peuple les lois ont regretté parce que député Msala nae sengile asala ifonde a proposé ba loi. À légiférer, à contrôler l'entreprise publique. Mais tant que déjà, nini, député a comment kende na otengama, a comment réfléchir et neti batu ya wenze. Au monique no, ezama, ezalibanda. Ndena yango biso toye awa, tolobite. Tolinga yikutu to répondre yete parce que il ne mérite même pas, aza même ata ya niveau na bisote. Parce que azana yende ko ndeko na Eliezer. Parce que Eliezer tango de Yosoka linga sala combo na ndenge na ye na sima ya honorable Vital Kamerhe te. Honorable Vital Kamerhe azana notation internationale que nationale. Oui. Partout esika boleka kaboebi, partout na mboka bazo tambola pona Vital Kamerhe. Est-ce que Eliezer tambo baebi ye wapi? À part kaka na commune place wana ba votaye. Non, partout la Kinshasa. Ne, Kinshasa wapi nga soki okei kuna na commune na nga kuna ya Ngaliema. Hein? Bato ebele soki otuni ba papa mikolo ba papa ba bilenge. Baebi ete baebi kombo ya Eliezer Tambwete. Oui, il me demande c'est qui celui-là. Oui, bisazaki dio moko boye. Abando tambola nani ni boye mais peuple tant donné peuple asali grâce. Azaki journaliste quand même. Azaki journaliste moko ya nini journaliste moko ya wenze ya pamba. Peuple asali grâce mais grâce wana zolingo saisir angote. Ye moko nanu ngai nanu. Ngape nazai candidat. C'est Nelly comme moi. Mais caméra azana baeli. Lui il n'arrive même pas na se à chaussure. Il y a honorable Vital Kamerhe. Comment il y a kokyo kene na babiloko wana mona ke place wana bunginzela.
so esika déjà honorable Vital Kamerhe esika azali na boloko siko na boloko ba privé ye ba biloko wana nyoso batikeli ye visite moko mama Amida siko nani mutu alongola Yesuki balingaki bazwa Jean-Marc Kabune ndake ndokata Yesuki balingaki bazwa nini Auguste Kabune ndake ndokata ye mandevu to soit balingi bazwa tata na ye ndake ndokata ye mandevu to mona na Afrique du Sud tango Mandela akangama. Oui. Nani mutabandiko s'en charger na ye? Wini. Alors quand tu mandefu. Ah oui. Wini abandiko sokola ye bilamba. Abando sala ye babiloko nyonso. Ba image ezali ba photo ezali oza journaliste. Ba documentaire tango anniversaire ya Mandela ebetaka. Balakisaka ba image nyonso. Wini azokende na ba marche. Wini azokende ko s'en charger na ya bimi marche akeye kolambela ye akeye visiter ye atali ndenge na lamuki a contrôler ye parce que azana esika ya pasi ba privaka ye banini ba visite siko esiko honorable Vital Kamerhe azali eza lelo basali ye inaccessibilité bato ba kotate batiki kaka accessibilité ya mama Amida ya bango na kati eza nini bango sikoyo basali bakabale na bango na bandeko na ye wana ya 10e mairie keno bandeko na ya 10e mairie banani bandeko wana alimete banani ya IDPS bandeko ya IDPS parce que lelo dossier na mboka eleza itambo ah oui parce que diminuer VK ah oui mais voilà c'est lobino mende eza c'est lobisote parce que bango moko Hollanda Auguste Kabuye ba se rejeter responsabilité na bato ya FCC keno honorable Vital Kamerhe atikalo yibata mosolo ate eloko moko te. Mais FCC nde batu basala ye kabali bakanga ye. Eza justice c'était. Ba yesu bazongi FCC pa zongi. Na domaine wana tozana no makamu ya mwana mboka eleza itambwe. Pesa papa Eric na ni pa simba lisango mwana mboka Eric tolandi vidéo ensemble. Ozomona mabe wapi pa mwana mboka eleza itambwe. La première des choses pour Nandeko Eliezer Tambwe na webise boy. Oui. Mais que monsieur Eliezer Tambwe met sa langue dans sa poche. Il ne sait pas à qui il s'adresse. Est-ce que Eliezer Tambwe à sa zone ne fils que 10 ou 15 minutes ya ko soit non honorable Vital Kamerhe boy. Je ne pense pas que qui chance wana anga tenir ba propos à tenir wana. Vous comprendre? Ezali déplorable pour la RDC Kozwa, député Moko Boye, sans charisme, sans élégance, n'est-ce pas Eliezer Tambwe. Un député, Moussa Nezali, qui légiférer la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que Moussa Naye, biso peuple congolais, tous en a droit à koeba évolution à leader na biso. Peut-être que ça na centre ngana na minute accessibilité exacte. Seul moutoisa accessible c'est sa femme. Pourquoi pas algo créer biso photo to eba évolution ya leader na biso kuna où elle est mal. C'est pas mauvais. Aboua qu'elle est buno kaka ba photo na parti. Banana bimisi ba photo on a parti ba vidéo na parti pour na parti d'aboua qu'elle on pour na peuple congolais à mon état de santé ya honorable Vital Kamerhe ndenge zali na centre Nganda ndenge zo prendre soin na où elle est mal. A kende ko comparer Moutouneti Vital Kamerhe à mesurer na Franck Diongo. Franck Diongo azam kete baza pa imba to comment constitution moka oyo. Non, ça ne vaut pas la peine à mesurer Franck Diongo et sacrifier tant na ye pour na on ne refuse pas Franck Diongo c'était combattant. Mais on ne peut pas monsieur Eliezer Tambwe tu ne peux pas mesurer Franck Diongo avec l'honorable Vital Kamerhe. Diom Ndongal avec Vital Kamerhe. C'est tout à fait normal. À l'époque, Diom Ndongal era ministre. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Mais ils sont tous au-dessus de l'honorable Vital Kamerhe. On a ministre Vital Kamerhe comparable avec le président de la République. Honorable Vital Kamerhe a la casquette à président de la République. Voire même à premier ministre Moussou Boué, au comparé à Vital Kamerhe, même si jusque-là, a assumé une fonction à thé. C'est pas n'importe qui. Le premier ministre a comparé à Vital Kamerhe. Raison pour laquelle au Koébissa, Eliezer Tambwe, que ça soit la première et la dernière fois à continuer à gérer à propos à Boué. Peut-être encourager Maman Amida à cesser que Boué qui a la photo à leader na bisoto et baka évolution na position na place kuna azali pour qu'on a la minute accessibilité ça n'était pas à la carte pendant qu'il nous coûte là et tout ça mais qu'on a accessibilité ça sous-souté tout encourager Maman Amida ne fils que par semaine une fois à Boué qui a la photo to évolution et à leader na biso azandenge nini ah bon côté
John. Winde Koget. Motona tembe. Ngayo motona tembe. Oyebi autrefois avant bakanga mwana mboka Vital Kamerhe tozaka na parti to solaka na mokosa kangai obi mwana mboka Vital Kamerhe soki bakokanga ye ezali pona makambo elekaki na Nairobi ezali makambo oyo baloba lelo te mais lelo mwana mboka aza esika toyebi nga na yo okosanga tamolai boni santé ya Vital Kamerhe. Procès à Vital Kamerhe omona ango ndenge ni tana surtout bozana na action le télé. Na comprendre. Oyebisa kibino que Vital Kamerhe bakanga eza complot. Lelo to moni Vital Kamerhe a prise en otage na groupe des individus au but de se décanter bango si to moni bango. Mais minga kolobeza te toza toujours réfléchir. Tuyebilo koni bazo sala. Mais biso tozali ko senga Vital Kamerhe tozali ko senga na bato bakanga Vital Kamerhe injustement. Toza koyebisa bino toza kopesa bino so mizanga toyebisa bino Vital Kamerhe azali innocent peuple congolais ye moko sa reconnaître que Vital Kamerhe azali innocent ndeko get na yebisa ko po tuninga motuna na kuna nazaki na motuna na tipula na kanda ya fausse commune moko boy asakani na bato nazana kanda ba fausse commune moko boy soit disait ba koti na kati ya parlement ba fausse commune moko boy aza sans charisme on s'attire que tala omoni n'importe c'est quoi parce que vous parlez de ça charisme mitune za yo bien ozenga tikanga ino na lubande konangai oyo tozoko mona tomoni pena ke député oyo tozomona ba député tozomona na ba député sacrément intellectuel les députés sont bonne époque ya kala ya marché soko yo ki député zo bo senti que vous êtes député est-ce que peuple congolais tourner la ngai tambwe liese yo tambwe liese est-ce que peuple congolais tina kyo koloba makambo yo la député ça que OK yo kyo ta peuple kyo koloba est-ce que yo peuple mtatina kyo koloba makambo suki soki bakati ngondé ya yo stalioni soki moi sino yemine bakata mandefu na tondezité est-ce que ya faute ya maman Amida soki moi sino yo ayemine bakata ko mandefu te eza libala kaka lelo to yebi na biso soki libala ya rideau soki ani netali biso te le président de la République Félix Antoine Tshisekedi akio batama na sima porte apesi moi sina fleur abatem na sima porte apesi moi sina fleur est-ce que biso etali biso nani est-ce que biso to refa to ke no lobela kaka pour na président de la République apesi fleur on les a rôle ya député te rôle ya député zali kende kolobela peuple sikoyo pesa na biloko balanda kana biloko mususu balanda attaque député national eza makambo ko batukutu ya cité ya nzela ba chege kutu bakoloba makambo wana kutu te chege avandi tanaka chege bimia ke ineta copité avant na rendre bakaki bakata ki maman Amida mandefu s'il vous plaît bakati Vital Kamerhe mandefu est-ce que on a besoin de la député peuple atindi biso peuple Eliezer biso peuple tu est-ce que biso to tinda ki okuno ke lobela biso ke bakati papa mi bakati Vital Kamerhe mandefu kota maman Amida est-ce que peuple atindi ki koloba makambo bongo est-ce que peuple atindi yo makambo peuple atindi peuple atindi tano libumwa peuple congolais lelo nzala na dega ko sakana te lelo peuple se retrouver te lelo même transport lelo même ibelo ina kolia lelo kweza soute depuis bakanga Vital Kamerhe nyonso na Congo lala na po Vital Kamerhe azaki nani bakanga ye Congo bakamono tsuku ko ndeko na ngai omoni l'air bazotonga ndaku mutasimba kamza banda liboso na architecte na ba maçon ce qui yo obebe d'abord na architecte na maçon otonga ndaku etele mandengeni fondation à pouvoir oyo ce qui biso te peuple ayebi que fondation à pouvoir ezali cache ezali entre IDPC et INC le biso tozo bunda kuna ba Eliezer basaki na ngambu ba soutenir ba Fayulu basana ba ngambu ba soutenir boy basana ba Katumbi mais le seul bateau ba bunda le soki président Félix asa président de la République c'est nous l'INC pas UDPS c'est nous l'INC qu'on dit c'est nous l'INC cache. Il faut bien préciser. C'est nous l'INC. Pour biso, directeur à campagne, asala kanyoso. Directeur à campagne banda na terrain, banda na gauche autocolobot to ça pour persuader peuple pour le peuple. C'est directeur à campagne. Si on voit un architecte c'est Vital Kamerhe. Il y a pouvoir architecte c'est Vital Kamerhe. Yo kanya architecte. Pour la raison moko on tout le monde a sensé. Siko elo on évolue. Pour la raison moko on a sensé wana ozo kene maman ozo contre la porte à justice. Porte bandela mutuna nao obi bakangi mwana mboka ba raison moko o eza plus clair tiza la sensité wana maman côté na justice donc justice mboka eza malamu ndeko get samba to réfléchir siko biso na yo secrétaire général ya parti ya IDPS aloba ke biso alobe abike
FCC moto ekanga Vital Kamerhe aloba yango na ba chaîne ya bandeko na bino na Top Congo aloba ke FCC moto ekanga Vital Kamerhe bien ngota aloba pas même que justice moto ekanga peuple azazo bater na mboka o FCC za nani okanga ba nya aloba yango po ezaki kabala to bisako ke za complot eza système bazui fufu batie babombi musuni na sima bozo dameka obuleke musuneze obuleka kitole biloko fufu apa manzoka nde musuneza na kati yango lolo bimi na poisa peuple congolais ça reconnaître que Vital Kamerhe 100% innocent pe bazoko benga lelo vie innocent na peuple congolais ndeko leza tambo biso to tunu hein yebisa biso peuple mutatindo ke loba makambo wana peuple mutatindo ke loba nazo regretter pour bakati mandefu batena pour batengo na Facebook. Est-ce que peuple mutatindo est-ce que rôle la député national répondre est-ce que rôle la député national est wana crème intellectuelle babi tokoye babino misala na bino ekobima polele tokokanga yango tokokanga bango parlement to satike batumsu bazana kata parlement loko ezate yango mo le peuple zo souffrir yango mo le peuple zo souffrir yango mo le peuple zo souffrir ah peuple 2023 za pendi 2023 za pendi peuple botala bino botinde tala nzela na lukunga nzela ezali so yebisanga nzela malonga na lukunga lelo bisanga solo na dégrama sécurité na kata lukunga yaza député national tuna na yese doit kufa chaque jour député national lobate maina courant ezate rôle la député national interpellé biso DG à régie des eaux tout ça c'est que rôle la député mais yo rôle la député okomi mandefu okata mutu mandefu so ki mo sebo kata mandefu na tendo c'était etali maman Mida. Donc pour maman Mida continue quand papa Vital Kamerhe maman Mida ngamu na tindio kata papa Vital Kamerhe mandefu penza bongisa ngo susu penda bien aussi pe moi otie pour batala ye. Merci beaucoup ya pesa papa Eric micro. Moi na mboka Eric micro bientôt là 2023 mais net toujours ba nungu ba tobi ki élection ko salema te to sa lectini ou tepana. En ce qui concerne les élections, oui. Tolandaki, na présidence, communicateur, on a n'importe quoi. Asaïni. On a n'importe quoi concernant l'élection 2023. Ou élection qu'on a la tête, tout ça, na minute à Zarapi. Limogé, président de la République qui a lobby à respecter constitution, élection et cause à la bel et bien. Vous êtes candidat à la présidentielle tout en 2023. Pardon? Président Nabino, candidat Nabino à la présidence. L'avenir appartient à Dieu. Candidat à la présidence Azali. Mais Tokoye Bango, l'avenir appartient à Dieu. Non, je dis bien l'avenir appartient à Dieu. Tokoye Bango au moment opportun. Voilà, donc élection et cause à la bel et bien, vouloir ou pas, élection et cause à la recensement et qu'on empêcher élection T. Recensement comme ça, dans une année, recensement, ça dans 10 ans, tout ça, et ça l'a mis. Même si ce que ça limite l'élection cause à la. Élection cause à la. Et cause à la bel et bien. Mais vous avez un candidat Oyo. Aza influenté. Non, tout ça la INC ça partie des masses. C'est la partie qu'on compare on a minute le la INC. UDPS. Tout ça sur tout ça la comparer la minute partenaire INC na MLP. Pardon. Non, wana comparer na MLP à parti mon côté est organisé marche sur 26 provinces, 23 provinces et marché. Ce n'est que l'INC. Tout ça va partir de marché à Kinshasa na deux provinces moko boye et sili nango. Mais INC marcha 23 provinces sur 26 sur toute l'étendue de la République. Population s'est soulevée, représentée. Vous comprenez? Na minute partie des masses net INC sur toute l'étendue des athées. INC ça classé na première ligne. IDPS Bobé Tarango. Ouane Zouana ba deuxième position, ba IDPS ba PPRD et Zouana ba deuxième position. C'est INC qui a la première position, voilà. Oui, yo bagisi nini par rapport au banderono ba lobby. Bon, par rapport ya oloba maponami na 2023 aux alate. Oui. Ba maloba wana ezotala ba individu wana. Ba individu ba nani? Ba individu oyo bakabuye. Kabuya lobby que mais yo circuler monde. Ah, kabuya ba individu ba nani? Kabuya lobby que non. Na intervention na ya salaki na Top Congo pona ke maponami salema, il faut la conditionner na recensement. Toibisiye biso temple de vérité. Nga Joël na Molinda. Il rêve debout. Quoi? Azo rêve debout. Il ne maîtrise pas le pays. Il y a ça là-bas aventure na ye kuna na limité.
mais Congo eza limité te maponami osalema na mboka na 2023 ndenge Fatia alobi ke non a respecter constitution tosunga ye pona ke ba élection wana ezala o nyonso aolinga osala ba ambition aokuta peuple congolais na nzela asani o kaka nyonso aolinga kaka otia ba ambition babulu yeke ke non maponami esalema te aokuta peuple congolais na nzela biso tosunga kaka bila organiser maponami ezali ke non alingaki mais biso peuple congolais topusaki ye a organiser maponami wana kabila ye moko alingaki te ko organiser maponami a organiser yango asali alternance yo nani yo boya alternance lobby oza nani okoka mboka oyo omoni lelo ba compteur macroéconomique nyonso eza en rouge en berne rien ne marche pas mosolo eza te ba fonctionnaire lelo bazofutama te batutu lelo soki otamboli na bamicro balader na bawenze partout na bamilie public batu nyonso peuple azolela nzala tozongi mais degré ya nzala nde ekesani ocomprendre eza neti yo okoki lelo bakangi yo moyibi oyibi de millions na moninga ayibi soki $100,000 est-ce que bozala ndenge moko c'est ça le degré ya nzala lelo makambo nyonso lelo eza ya obeba banda vital camera kenda boloko nyonso ebeba ko beba banda vital camera kenda boloko makano su ebeba soki ya zala kalinga osala nini ye ta omonaki na époque na ye tango zala ki le peuple congolais a nyokwami na embouteillage pona mona mboka vital camera soki ye makambo oya ya 100 jours ba ekoyela ndenge ekoyela kite mais congolais nga souffrir bongo te congolais quand même si makanisi ya kopinela manzano no ndeko programme on a 100 jours eza aventure le bo ya aventure parce que vital te eza ndenge nini honorable vital camera ndenge asalaka proposition wana ezalaki baso de muto dans l'entretemps bazotonga baroute secondaire wana yango wana bandaki otongama tango basali kabale bamemi ezika bamema ye bakangela keno parce que ayiba te bango moko deja basa ba reconnaître que non atikala ozwa ata 100 francs te ya mosolo ya l'état mais étant donné bakangela ye entre ba réseau entre autres ba makambo ba coronavirus aboyaka vaccin wana atelemela muyembe balobi ye nano totia ye nano kuna vaccin oyo cycle fo mutu non ça zwango pour soko zwango te eza risque voyager bon tout ça appelle lecture ensemble na bino yo mona ondenge ni mais makambo wana ya vaccin biso tozo lancer appel pas peuple congolais jamais on dit matin ba biloko wana eza liwa déjà bazote ya bino omoni batonyo to congolais lo ndimi yango te oza ndimi chaque jour na kibata na mtu na yo te congolais ndimi biloko wana te na ba mikili mususu na poto yango esika wana vaccin wana uti bazotelemela yango parce que ba onyeso bazokufa na poto baza batu bazoa vaccin wana ava bango wana bazokufa biso awa to vivraka na ba malaria ebomaka biso est-ce que na poto malaria ba vivraka nango coronavirus muyemba loba soki Congo basali vaccin te na responsable moko ya OMS aloba coronavirus etango ekoma na Congo et ozala catastrophique boyebi maloba wana ya responsable ya OMS que non batu bakufa ebele coronavirus eye première souche deuxième souche est-ce que biso tokufi déjà nombre boni question scientifique que nous poser lelo eteni longondo ministre de la santé que nous poser na pauvre muyembe lelo o lelo na zo remettre en cause parcours na yo nyonso asali akoma osala ngo service ya mal pona ke kaka zo mosolo tuna ye avant so andiza coronavirus ya nombre boni ya ba peuple congolais ba bando okufa na ba malaria na ba malade mususu kilikili baebisa biso lelo pe nombre lelo ekomi combien oyo ezokufa lelo so andiza na coronavirus pona ke to sala comparaison ba pesa biso statistique azana ngote asali ni aba apesa biso statistique ya nombre de morts avant corona tout comme lelo na pendant corona so que le tozongela na oti point moko concernant ndeko Eliezer ebisi yo ndeko Eliezer ata même yo komi ata même ata na se soulier na ngai keba lapa honorable Vital Kamerhe nengo lapa libela mama na yo la tuna eza lambala ya suka soko sakani lisusu ton sa charger na yo soki na ba français na yo wane tengama wana ekolo yo tanga déjà na âge ya kimkolo tozongisa yo na ba de l'école na osomela yo basi ba
ba livre ya grammaire oyo ko la grammaire oyeba ko sala accord parce que ozana na balakine belé sur le plan français na olobata même ata lingala ozoloba kaka mabaka monyoso ali kukuma honorable oyaza makasa sala kanini asala ka ba proposition de loi est-ce que yo na capacité à sala proposition de loi ozoko kateko comme français te ozoko kateko oloba français omoni ba conséquence ya otanga na Jacques Mukolo parce que ceux qui déjà mutotangi déjà na Jacques Mukolo eza différent na mwana oyo bandi na ba de l'école banda na première primaire ti na 6e akenda ka du 1er au 30 azo fanda sali tepe na yo mutoye parce que lelo intero ezali basaleli yo professeur azolo baba mo mususu ozo comprendre angote parce que otanga kate o comprendre ezala mbala asuka biso temple de vérité to s'acharner na yo tika biloko na yo wana baza ba honorable baza chosifié ye wana déjà chosifié aza chosifié manokio derrière toi naza simano ozo pousser ba makambo nani aza simano ngai naza peuple congolais mutu moko ngai jamais je ne peux jamais faire la volonté des individus. Et les États mais à côté. Merci. Mon mboka Eric n'a posé question. Mon mboka dit qu'à peine déjà bimachi bolo konaye au sala lecture wana nengini. Bolo sengani pour la président de la République pour na mon mboka Vital Kamerhe. Pardon, répétez-moi. Namoni dit qu'à peine abimaki déjà boloko. Yo était congolais au sala lecture ni pour ne dit qu'à peine en plus Ozolobani ni pour la président ya mboka na biso Congo papa Antoine Félix Tshisekedi Ozolobani ni pour la cas ya Vital Kamerhe. Bon, en ce qui concerne le colonel Di Kapen, je me réserve. OK. Monsieur Tozawa pour le peuple congolais, Toza temple de vérité à INC, Toloba Makamamboka, Makamba justice militaire on a vraiment à se réserver. Ça va, oui. En ce qui concerne l'honorable Vital Kamerhe. Vital Kamerhe azali allié ami, il y a président de la République au Babundi dans l'opposition. Basali cash bangoui bal bakendaki Genève ba se retirer bake Nairobi basali makomtindeng babimi azalaki directeur ya propagande naïe lelo yo aza aux arrêts to sepela kinde mokonzi mboka obi laissons la justice faire son travail to monaki premier degré zwaki makambu tant président de la République baki boye to vandaki silence to bay total en justice sango to ebaki ya malongé ko zalaté mais total baki ya malongé ko zalaté mais to bito to banda ko ba n'importe quoi o botika ka justice to yango pe to tika ki to tali boti ministère public apparvenate ko prouver plus nini Vital Kamerhe a détourné mbongo mais tout le monde va condamner la sanction la plus forte. Vous comprenez? Tout le monde a malonga et salamité yango raison pour laquelle l'autre ko senga na président de la République yem tazali garant avec Kamawate yem tazali garant de bon fonctionnement des institutions à intervenir dans la situation ya directeur ya Mawate c'est un droit. C'est un droit, comme Mawate à intervenir. À Tikaki, justice et ça, la Moussala Nae, tout le monde, justice et ça qui manipulé. Bah, si na extérieur, il y a manipulation et monanaki. Très bien. Tango Tozoka, Bitakour, Tango Zagina FCC avant Longwa. Alors, Bakinini, Tango Bazo, FCC, Mouté Kangisi, Bonabo, Bitakour, FCC Sabini, Bisso Makamba, Cash et Talibisoté. Kokanga Vital Kamerhe biso to yebite za makambo ya kashi bango na bango kuna bazo potana c'est la bonne guerre entre bato ya kashi basala makambo na ndenge na bati ko koza biso na kati eza bango na bango bami kangi sami Bitakour alobaki yango lelo dernièrement a tombuya alobiso ki Vital Kamerhe akangamaki ezalaki œuvre ya FCC oh eza justice eza ndeli sous FCC oh eza justice eza ndeli sous cash ezola c'est que non complot et salamaki likopé salamaki wana sikoyo tellement yemoko ba la justice divine finit toujours par triompher yangwana et mona lelo que non lelo Vital Kamerhe a pris en otage par la volonté d'un groupe d'individus yangwana to kosenga na président de la République yemtazali garant de bon fonctionnement des institutions de beau fonctionnement des institutions à intervenir dans le dossier à directeur ya propagande son assez collaborateurs son assez directeur de cabinet c'est juste l'autre kosenga la merci pour nato finir na John Ekuya na nyoso to manolinga na bino boy bato bazotala biso basimba nini oyo uti pa na bino bato peuple congolais bosimbeloko oyo Vital Kamerhe azali 100% innocent même gouvernement ya mboka
oya ndeko na biso tobengaka pepe ilunga yuti kokende bareconnaîtra que vital que biloko nyonso ezali 1 de 2 IDP secrétaire général a reconnaîtra que ça bango te ezali justice te mutekanga vital comme ça que détournement ezali nde FCC le PFCC ezati oui to déjà to ça la synthèse yango ba bieza FCC ce que biso peuple congolais pour raisonner eza comploter yango biso to lobi que to sengi acquittement ya mwana mboka Vital Kamerhe pirement simple o biso tozali ko senga peuple congolais mutu esengi yango peuple ezali ko senga acquittement ya mwana mboka Vital Kamerhe pour azali 100% innocent to yebisi na ba député ya solo salela biso loi toyoka portengo na mboka asalela bino loi toyoka o ezana intérêt à peuple o biso to sengi yango c'est tikali proposition de loi yaka na proposition to babela biso kaka na mandature oyo mobimba balakisa biso kaka koto loi oyo ya député wana yaya a proposa et l'autre senga yango wana alakisa peuple wana longo eza règlement de compte soki mutu alingi alakisa biso yango soki mutu alingi intégrer mouvement na mandature oyo mandature biso pour intégrer eza d'abord état d'esprit soko za vrai camériste yeba que ça na kati numéro ezali kokopesa oui vous pouvez ça rapidement parce que to comme déjà na suka numéro na biso mutu so alingi contacter biso ko contacter biso na numéro oyo 081 35 47 380 pour une meilleure audition 081 35 47 380 aux abisso facilement. Oui, rapidement to chité, rapidement. Biso to senga pas peuple congolais. Très bien. Na honorable Vital Kamerhe ko bangate. Oh. Peuple congolais nyonso aza sima na yo. Esika zawana zo. Esika nyonso ozali. Peu importe. Peuple congolais aza sima na yo. Yo moko ebi. Ata basali bakateli yo 50 ya injustice. Peuple congolais o renouveler ngo to mona ngo na Brésil Lula. Cour suprême abuka ki aventure ya moninga président wana. Soki Kamerhe lelo esika azali na boloko parce que azo bangisa baebi. Si ni représente c'est ça la vérité. C'est ça la vérité mais ça moi c'est ça la vérité azo bangisa. Est-ce que Franck Diongo mona mwasi na ye akatema ndefu Franck Diongo tozaki na ina boloko Franck Diongo aza moninga nanga aza moninga vi honorable Vital Kamerhe aza moninga na ngai parce que il n'est pas un député ye moko na parti na ye alexaka député te sikoyo sikoyo comparer na nani comparer na ngai Yo Mindongala, abando koye na makala tozaki na ye na makala, abando koye pamba. Il ne représente rien, parti na ye za nandaku na ye. Adera aza mwasi na ye na bana. Franck Diongo ba adera eza tata na ye, na mama na ye, na banoko na ye. Merci. Yo comparé na INC, INC lelo eza première force de la République démocratique du Congo. Parce que c'est le seul parti national. Ba parti wana eza ba parti régional. Et bah groupe de pression. Merci Nayo. Merci Trésor Ndinga la sima caméra oyo wapi yaza ko ndingaliser bango ya mona pesa mbote zate na pesi mbote kaka na batu oyo balingaka ngai mwana mboka Geti Samba maloba ezaki ya bango mituna nde ezaki ya nga maloba ya bango mituna ezaki ya ngai sobo moli ke boloba sobo moli ke bokangisa botika nga nzela tambula nga leze na koti victoire na keli mete ya zongi mete na kebo na tambula nga très à l'aise soki makambo ezali tala bango ne bango mandature oyo tous les députés azalaki journalistes ba journalistes nyoso bazalaki bazwaki boyela biso proposition de loi tout le monde yango peuple to sengi bino yo ko na problème ba journaliste to sengi bango te tika to komi na suka merci na bango ndeko gez merci na yo Trésor Ndinga na sima caméra merci na le roi Kundi Bilele merci na Charlène la plus posée merci na sacrificateur divine na Londres na pesi merci na Marie-Josée Mafuta Onge matrice réelle merci na yo batuno so bozuli bakuya malamu ya Rolanda actualité ya mokolo lelo nga Geti Samba na lolendo pe le fundu ya ko présenter le bino to kutani mkolo ezali koya bye.